Siko, selon toi, est-ce que héritier Watanabe la poulka, Kostra notre motona tembe, tout ruine, ou abaki, nous avons la porte-monnaie magique, des balobaka. Nous avons bon toi, ça n'a pas Carine, mon compte pour na bijou. Moni, la fille a question, ça la continuité impolitesse. Le salaire du péché, c'est la mort. La fille a question, lelo, aou melana mabekaka. Entre temps, Ajne et Poussana, de moment où tu as eu 40 ans, or il y a une minute où publicité moi ezara na kalora mapumu kangala na na posta basanyelela balutelela kasi zara bongo ba age mobo po oyo koma na age mobo nyo misiki ni ebima na libumu mabote kei ozobota esusti siko héritier watane balata bala costa na batengando alata ba t-shirt ba Ralph Lauren ozo kompalata ba Calvin Klein omona mageno alata biso Louis Vuitton ba basket à cher siko basket mo ya Vuitton omona ba 800 € ba 1200 balles siko yolo ba chaînette ya 2000 €. Boulez ko mutu akoza na basket à Louis Vuitton 10 age oyibo chaînette à 2000 € n'importe quoi. Chroniqueuse wana ya lenga Zara salama vidéo na shop à Zara grand prêtre Michael Jackson arrivé ça premier cas obima muyaka na poto abima muyaka na poto na Zara asela ngaba vidéo ko kumisa Zara bana poto ba sekae yo. D'abord la fille a question lelo c'est ba poto ba mara belé on taper quand même attends le ba wata temta tindie mais quand même on a touche héritier Watanabe les en et ça lui paye que lelo a se retrouver na bangunda na wana obwaka lelo malgré ta finga poto Belgique bazelo mais ti lelo yemoka potango azo baluka Zagi star faro kelem suna bucho pe basket au moins te ga ozaino lembele nde abanda benga batu mapapa yesu waza nde na mona nde ona biso mobwe nani nde ona biso asala ba kipede nada alba bigolo so ozo kokaka te likemba kokauka il faut botate tango zanzele il faut bala il faut boter ya bénédiction moi si mais yo sozo oluka o s'organiser vie na omorobwe famille na obando créer famille na héros oyo ka appelle nyamwana libele na wana ezala ka te nyoso mibali ba melango mais eza moko bébé na o héritier na o be héritière no amelango yo o s'engager no kana o créer ba makambo eza ba buzo on a beau comprendre que chroniqueuse wana maki impolitesse et suki siko yo finga wera so kofi bondega finga ofinga ba jibe ofinga ba Félix wazekwa ofinga Fabregas du papa azwayo banda otambola na ba ville na yo tambola no makamna yo bazio ba fulio ba orienteur ba Congo mikili ba nini tout wana obimi chroniqueuse mais ozaino humoriste ba fulio ba chona na clip ba bengi la baronne vous comprendre yo za tango wana ozaila baronne tembo ni ozaino ba bengi la baronne par rapport à ni yaka lupe mama yesu apesa kiyo osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonja bas il y a 001 blague télé loi sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana mama amnaona ndenge nanu donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV ya bino sida bile la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là donc number 1 na bank tous ensemble sida bile la ndenga ilusa Victoria certa amen. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs, amis internautes, bonjour. Bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la giga de la presse congolaise, la femme du patron. Encore une fois, merci d'être branché sur Congo Victoria Télévision. Voilà, restez branchés dans cette émission parce qu'il y a à boire et à manger. Pour l'embater, vous appelez stressé parce que Jemima Ibele, un gros bébé. Et puis, le nom est Mbela Bino, Dropenzaou, Balobi, tu viens à Kimbangu, tu viens à Komonio, surtout, Mutu Atambola, Mama Kolongulu, tu es baraté vraiment ce que tu as Kisi bien nini. Voilà, l'actualité oblige par rapport à ma
makambo tout mon internet côté kuna to moni Carine mokonzi bazo swana yena mire mokonzi otobe kaza yana bango or en réalité bana même pas famille baba de côté et à part ça aussi te comme la place moko ba voice moko Ebimi toyoka ki yango na matoyi menga na soyena Abirri albeza yete mais koyoka ba voice voix ya Abirri na tuna Abirri albeza yete ce que tozo ba te confusion na place wana on doit dévoiler que chaînette oyo Carine lobi ki héritier yiba ki chaînette yé atala ki yango mona ki yango la valise et puis a confirmer que janvier chaînette on la monyo neza ya Carine mais tu bon maka moto pour to kuvika na biso héritier mais chaînette on ya Carine tout ça to me capé ko solango c'était notre boss JB Kumaluta le vrai pétrolier na kata Dallas les boss charismatiques et aussi à double maître Auguste Moukadi depuis la France, là je vois Georges Luboma depuis Dallas, Bolinganga, vous avez branché Dani Mouyenge, l'homme du milieu à Paris. Merci pour notre soutien et ça n'a pas bien. Nous avons droppé Nzaou, tu me capé Kosola. Nzaou boni. Ouais, j'ai mis. Peuple est vraiment à l'aise par la grâce de Dieu. Tout ça m'a posé. Bah mais tout n'est à chier. Mais santé, ça va. Ouais, ça va. Tant on zamba battre la biso dans la route, une minute ça va, la mort c'est toujours la vie. Dans des topés ma boy, dans ce que tu as en vie déjà ça va. Voilà donc Balobi, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant de côté un sujet na biso. Tout le bien le full boss bien affilé le loyo boy a tracé chemin na yé adobi ça et qui single mais les jours de ma mort ils en a kati ya plus wana alors kolongo ya bien affilé il y a trop de spéculation balobi tanga zaki kune pas maestro na nzembo ka ata mwana baba zali kaka mwana atambola makolongulu to moni clip mo bataki ngo déjà sur le marché mais azala kata cercueil étant donné que tolongo non membre famille dans la cadre non ya Mutu oyo aza presse analyse nyoko osala par rapport ya bien affilé kolongwani et puis na parcours ndinga zo kende. Ouais, par rapport au concept à clip wana ngala lobageza évolution ndé maestro Fabugaza loba le savoir ne ment pas. Donc on a monima qui bien affilé pas maestro Fabugaz à l'équipe Pambaté quoi à récolter quand même ba savoir au maestro Fabugaz a fait ça bango parce que moni ba clip le roman au mona ma Mutu a yembe la pauvreté mona Mutu ngala ti veste yo je ama Mutu vena so rombo tuna ni gandi muta sala clip bien a lela ba pasi a yema nzemba pauvreté ala ta ba bilambe katana fonda na balabala mais les autres aujourd'hui au mona ma Mutu ayemi nzembo moboye ya olela nzala me ya olia sharama na nzembo me ye abimai muta nzala nzembo ngezolo bela mama nzala donc lelo temps biso to yembeli liwa il faut to lakisa batu liwa ezara na ndaku nango ba memela batu ezara cercueil faut bacha wana batu ba olela il faut to pesa batu vraiment image ya komona nde mukolo wana mutaka bwana na batu nde batu basala na pasi nde makamuso yaka na sima to suki ka wana te to laksi batu lusu vie oyo yaka deuxième vie oyo yaka wana na sima o am na biso sike kendaka so salaki mabe oza na prison no ozalem su na ba chaîne lem su ba onyokola yo mais so salaki malamu oza na maboko ba ange donc nyonso wana to laksi ngo to bombiti omoni ke nzembo wana même mwana mukia yo ka lingala te tanga otala ngo amona langage miwe mo eza na image cameraman na bisa yebi mambo vous comprendre donc comprendre ga langage wana mbala moko cinéma mo ezo sala mais ya miwe ma comprendre eloko ba loba vous comprendre déjà amélioration na ba savoir to joie pas maestro ou bien fila joie pas maestro yango le lo la sabat. Voilà, donc on peut ces chances que carrière c'est bon parce que battre ba longo même pas un mois plein au tout le monde la répétition donc ce qui jouer à répétition donc ba on dit ba obenga ba on ba tout ça oh qui ça ba yaka ba nzinzi ma chance wana ko tu photo les gango parce que so taille aux États-Unis au monde ba star rebelle ba bimaka na maxi single asalaka nzembo moko akomi millionnaire. Vous comprenez? Donc bien affilé pe na nzembo mauvais temps c'est possible à longo lelo abando sala ba carrière ni pour ce tolo belaka bien affilé nzembo on attend Kombo Robino Mundibu ba tumbale belé et ya comme Robino Mundibu on a problème na Robino Mundibu ngana problème ne te aka exemple que par rapport ya yondo zo tunelanga ki est-ce que moment où ezaki faut longa pour Robino Mundibu alonga la solo vocal moko au singulier solo vocal au singulier au pluriel tende to baloba ba solo vocal moko donc so talipe que dire oyo binafila sali et pas ya maestro Fabugaza à 7 ans
so tali dire ya leader na biso mayeso Fabregas papa na biso Zegem o asala biso asala babina filé asala ba tantine wana comme impoli vous comprendre asala ba te belé donc mayeso Fabregas Zegem au moins a sala 5 power en son si na obosa na te alonga je pense que na 2 chansons vous comprendre au moins que ya na ezala na ngoteke o faut sala sengende no sala nde boy no sibia les gars na orchestre nani asala ina orchestre nani na superstar kasi bon ils ont orchestre nani nani na lango na makolo nanga bimi na orchestre nani basé beleti babina orchestre batu te bo siko bina filé kutu mutu azu expérience azu moi CV siko boto pese chance kutu to leki déjà parce que chance ezala na maboko nzambe yango déjà zo monana ba récite eza ba plein ba nini tout donc profondeur thématique ba nzembo kuba to loki parolier te az artiste moko ya ko encourager parce que ba artiste belé lelo ba yebi ko komanzembo te mon artiste ma azani critique nzemba komi nzemba pesi mélodie na mama nzembo na ngala ko te ta plein ba artiste belé ba yebi yango ti mais ye asali yango base la résultat nango reculer devant et zoya kalamingi te ba yoka de la bonne musique te yango mama kambu na banzele omoni bina omoni reculer devant to pesa ndeni to fana na voix moi na bien fois ma respect abiso ya te ko sikinde te a eza mama ya na legite ya makambu musala ya eleki mais obenge lelo mfwa moi na yo na Arnaud Wambalinga pesa nga kiti na c'était petit yo za chef yo fofanda eza mama ya na legite musique ezaka na respect wana te a to comme na domaine mususu yo za chef nanga yo fanda nga na oluka kiti musu na fanda to tamola bongo musala ba respectaka yango vous comprenez voix maya bisinga bive oyi batu mususu ba benga nga ba bisanga na longwe poani ba pesa nga chance te nga bana se petit nga ba musu ba bisanga longwe très tôt asinga vie ba ndi maté to sene to reculer mais biso to ko avancer ya to bulemba moto bia pona ba ba ndimaki te on recule pona ba ba lingaki devant donc to sene ti reculer mais devant ça bon te comprendre donc ça vraiment comprendre mais notre sur parole au lobby que non maestro bimsa na ba fille comme un poli wana la fille on la to bien mais la même fille wana to moni peut aposta qui que non déjà bande course da mi de filer c'est comme si bientôt la renoncer que non a commis attaché de presse même na musika da bien affilé ce qu'on était que grand frère on dit maintenant ils a problème terre bon la fille à question on la considérer chroniqueuse na considérer ni animatrice culturelle na considérer que le remonter dans le monde médiatique sauf que na considérer que as artiste humoriste as ndenge moko le rôle na ba kizubanata as ndenge moko na bato balekana babi normalement maye mais fera les gars n'est pas dauphin babi one show vous comprenez kusik ça bato il y a des humoristes boy boy biteke ya bando saba imo boy ya sala chronique musicale alama humoriste ala mango bosiko ya mwasi au féminin mango bonnaise tente ko mango bonnaise au féminin vous comprenez mango bosiko ya bana basi mango bonnaise vous comprenez donc la fille c'est gars ça promotion naé gratos pour un artiste na biso bina filé en tant que ça le roi pomba zo ça promotion bina filé alors azo ça nango gratos et ça nango mabete. Mais kozala qui a attaché de presse na biso nani ozo attaché de presse vraiment lelo oyo c'est aux yeux attaché de presse to trahir maïso Fabregas c'est aux yeux attaché de presse to trahir rançon de la forêt c'est aux zongis qu'on esprit à matetoni britannique obi ga beta mabe na fait na biso Félix Wazé ko ya Feli o biso matete mbato pesa ke respect ya alingara le kane pas Wazé quoi pas Félix Wazé ko bongo biso siko lelo oni britannique ba ki senzu nyonso to sangisi to ko zoyer ponani. Voilà donc des cas d'entrepreneuriat à lobby, c'était juste moi parenthèse pour comprendre ma tout cela. Ah dès la avec une annonce dans l'affaire CHAîNE. Oh le total qui n'a pas réseau social total qui Carine Mokondi ou les accusations de dire que après ce qui valise naie la biloko la kati a qui CHAîNE na kati ma boue koloba que non a te bijoux alors que comme la chaîne valise awa bijoux wana est-ce qu'elle au moins en té parce que selon toi est-ce que hérité watana bila pulga kostra notre moto na tembe to rune o ba que na za la porte-monnaie magique de balobaka na ba mbongo to azana akoyi ba Carine Mokondi pe na bijoux. Moni, la fille à question, ça la continuité impolitesse. Alors, le salaire du péché, c'est la mort. La fille à question, le lot, entre temps, Ajne et Poussana,
ndeko mwa ota oyebisanga ki akokende ya 40 ans akokende ya na minute oyo publicité mo ezaka na kaloka makungu kangala na posa basani elela baluto elela kasi ezaka bongo ba age mo bopo oyo akoma na age mo boye nyom miseki ni ebima na libumu mabote ekei ozobota esusti basani elela nde bana nde balelisa na bakoko kasi fo bota te ntango oza nzela ifo bala ifo bota ya bénédiction mwasi mais yo siko ozo ololuka s'organiser vie na yo moko boye famille na yo bando créer famille na ero oyo ka apele nya mwana libele na wana ezalaka te er nyonso mibali bamela yango mais eza er moko bébé na yo héritier na yo be héritière no amela yango yo osengage noko na ocréer bamakambo eza babuzoba moi la coste nga alati ya la coste parce que tobenga ngo bon pour bachele msu kolo mais la coste ya marque la mo batsa ngando ça coûte cher parce que héritier watane balata ba la coste na batsa ngando alata ba t-shirt ba Ralph Lauren ozo on parla ta ba Calvin Klein au mona mageno ala telbiso Louis Vuitton ba basket à cher siko basket mo ya Vuitton au mona ba 800 € ba 1200 balles siko yo lo ba chaînette ya 2000 €. Boulez ko mutu akoza na ba basket à Louis Vuitton 10 aga oyibo chaînette à 2000 € n'importe quoi. Ba artiste ba kabila ba pe biloko pe ba vie na bango ba prêtre. Te c'est ba kabila héritier kala, héritier lelo ba ko kabila lelo, héritier lelo a patron. Ata ba tumsu ba komo sa net ba doute, mais lelo so tali styling ya héritier. Tala mutu ba ibaga ndenga zati otali banda na seti likolo comprendre ki watanable biso to linga bilamba to tanto tala ke mato te amisik gogan amistik mala mystique azala da mystique pas continuer aux alara mystique siko azwaka chaînette à 2000 $ pas ke nangwa yo ndimi ke wata lelo boule siko wata pa yembelo nzembu eza déjà au-delà de 2000 $. Siko aki olenga chaînette à 2000 $. D'abord la fille a question lelo c'est ba poto ba marambe belé mais wata pe quand même attends le ba wata tem tatindi mais quand même moment na touche héritier watanable les en vie et ça li pe que lelo a se retrouver na bangunda na wana obwaka lelo malgré to fingara poto Belgique bazelo mais ti lelo ye moka potango azo baluka ba na bela vraiment ba fait na japonais okito ba ya Flora Pambani ba fait na Soleil Nganzama donc boze belé mami bo indombe botala la fille mo boy aena mikili afinga na Belgique banini atika ni pa fandi ne pega à l'aise bona to pe olingini ba penganya na Belgique ngo Belgique eza ba vie ono tangi Kombo eza mutu nyonso quand même bo ba finga poto mutu sala biso tse to lata kitoko ya poto yo siko zo finga poto mais siko poto ngo pa kenda ngana comprendre te ma star imoni sala nga petit le nga choqué na ngwa omona ma ke star mo boy ba benga ke star yalo ba ye Michael Jackson okota na Zara o sali ba vidéo na Zara griffe ba immigré bana poto bolimbisa eza griffe net ba réfugié batumo bazanga na moli konda mutu mwazo bana we bonga kuna banga bango so tindo te nga mutu akokosanga na biloko wana te basket ngo eza Zara na utiliser ngo ba lendi na otambola pona rapidité ya kotambola banini mais tant na obima omona lem sous des garçons betami omona magi makambo siko ebandi pona na ba via poto ya bien neti ba Flora Pambani ba japonais okito a plus ko bosana te bana batu musu ba bosanaka na une grande famille à poto dropenza wala ma héritier ba grand prêtre tara leka pacha miliki a tola dernier d'alire pacha miliki souka la forme vient na ngai vous avez compris ce que leki ne biologique. Vous avez compris, na su ya babi na filé na propre yesu ka memanga boy de héritier minimbo alinga boy ce qu'on a massa ba héritier minimbo ba yeme bubebo saki aloso ba belesi na ndotangelo bata babilamba olemba bakanta ya lala ba ebele do pona zangelamba kitoko ya pasi mezarate zara batindela ngango lokola accessoire na obatela ba comme des garçons na obatela ba chéri migle soko ye na ndako omona ngo nyonso na olakisa yo boya ba télé réalité ndena abolisu na ozela ba ya matia en direct ya vient nga japonais okito kana fin du mois boye toke na agence bo mona ndena obenda valise ngazo valise ya bilamba OK donc on a confirmé que là ta no ka Zara pour mona moi coinet awa chroniqueuse wana ya lenga Zara sala ma vidéo na shop à Zara grand prêtre Michael Jackson arrivé ça premier ka kobima muyaka na poto abima muyaka na poto na Zara asa elanga ba vidéo ko kumisa Zara bana poto ba sekaye yo zaki star faro kelem suna gucho pe basket au moins teka ozaino lembele nde abanda benga batu mapapa yesu waza nde na mona nde ona biso mo bwenani nde ona biso sala ba kipede nada
alors mikolo so kokaka te likemba kokauka yema likemba donc likemba ya rotokisa ya kokauka de ya futi mapa futi. Voilà, c'est que selon toi makamba bijou wana a inventé na ya kosi na ye bobi no mona te kasili donc tinde bo mabwe bande ona bo comprendre te que chroniqueuse wana maki impolitesse et suki siko yo finga wera son kofi bondega finga ofinga bajibe ofinga ba Felix wazekwa ofinga Fabregas du papa azwa yo banda otambola tambola no na ba ville na yo otambola tambola no magam na yo bazio ba fulio ba orienté ba Congo mikili ba nini tout wana obimi chroniqueuse mais ozali no humoriste ba fulio ba chona na clip ba bengi yo la baronne. Vous comprenez yo za tango wana ozali la baronne tembo ni ozali no ba bengo la baronne par rapport à nini yaka lupe mama yesu apesaki yo siko ofingi batu nyonso lelo mati pense que osa musala ngwapi ate ba chao na B1 show ya chaîne batuti yo ka patron B1 na yebi ke yo finga ofinga chaîne ya grand prêtre plus mabulu o chaîne na kotana ma etondaka de yo boule vraiment a refinga ma chaîne munene bongo yo boule ma lelo vraiment tantine wana vraiment non on peut se sous chance bat ba continuer on peut se chance c'est ba lokwa ye bolimbi sangala msuna oloba mabe parce que mutolo bakasila Abimisaki afungoli site bakanga site nae abandeli ko fungola même pas 4 jours comme le 2500 que va 3000 obenga silande kasi problème za nini omoni nye ara soluti so zo nyo changwana osiko gâteau o changwana omona ke banzinzi ba préférer na mabalanda na bango nye na bengi batu banzinzi te mais ape na batu musu ba sepela na buzoba pour l'on ba stress ta mona mutu mo ba bige pechana mal à la tête mutu sala bien te mutu ne on sala bien te zo sepelisa na batu mususu ce n'est pas dit que ba sepela na buzoba na c'est que ça ma batu ba sepela na buzoba ne muko musu sala on a sous forme discothèque ngo so tala se bana ba sombango vous comprendre donc ils en aura bongo faut ba zo na ndengwana mais lelo vraiment tantine wana carrière fouti carrière neza aussi là. D'ailleurs, pas une carrière, tu as sa carrière, ça va servir na biso, ba mami il est là, ba red kajinga, ba samata il faut maman bonheur, ba bino pe bo sa ba carrière. Vous comprenez? Voilà. Donc juste croire que ça lui plaisir na Dani Mouyenge l'homme du milieu par rapport il y a réponse na kati ba France, mais moi contradiction ezali. Voice mo boye Ebimaki Abimisaki ngo pa yebani. Bo biso vanya soka oh, voice Ebimi na ko tanga kombote. Na boy ba problème. Tant que vous voyez les bien robima, koyoka na voix Abirri. Mais nga de ki mutelo so comme la Abirri, Abirri. Ta na okibo na bien ko te fami na jemima, fe mote tumba yo. Ezanga te ba kosenga makamwa Abirri. Nga mona zo ka voice na yo poto obike non otune ki janvier, je vais pas confirmer que bijou na eza ya momi na bino bo bien que momi Carine. Mais surtout ngulu ba que non akosi na voice ya Abirri. Mote que contradiction ba comprendre te vérité da côté nini. Bon, nga na idéologie nanga c'est na zongi man esprit a wenge na nema ba to zana ba vena so ba Jani Sesele ba Emile alias ba Serge Mabiala da wenge ma biso ba vena so ba Limpela da wenge ba Sege Mignon Manyata c'est na comprendre ko zonga moni biso ba bureau to créer la paix donc na c'est na zongi na lobby bureau à l'époque pour nga pe na bureau ba mission vous comprenez c'est na zongi esprit bureau nga pe na rozada na problème na leader nanga na kokota pe na buzoba mombo ba utiliser nga pona nga na mona ma loba keza oubli et que Abimisaki héritier bosana loba keza oubli mais na cadre vraiment de batu ba loba ma ke héritier azui chaînette ya Carine ayibi yango ayi nango Kinshasa chaînette ngo valeur à combien tape ça nga pesa ngo ce qui baise ce qui bizango ba loba fa tata ba 7000 €. Et ça a été ma Bulgarie, mais il y a mon matambo on pèse 2000. Bon, on bien filé. On peut pas técater, à cause on peut técater, mais pour à travailler en haut, tant que c'est la même sous pour essayer même sous retour, mais pas Carine. Ah, quand il y a Carine, on va le bazar, on va Kisi. Bon, on va travailler les soundés. Et dis-moi, tu as pensé à récupérer ma Carine. Bon, fait dit maman à ma tête, après ça Carine va Kisi. Carine a manqué à wasser quoi. Il y a mamba le coup, fait dire passer l'autre, à passer l'autre. C'est veut dire que ça va Kisi biso neto abana matete biso batali boso mto anoza ba Kisi dingwe po biso bato to aba natif matete veut dire retrahi matete te yenda ya kiweli c'est pas veut dire repese Kisi te Kisi ni veut dire pesa vous comprendre ngapo na ngana mona kaki bureau ana pe tantôt à cause na ba compte à rendre ou bien tantôt pe ngape voice ngele kana émission nanga e bandeka ko engager invité nanga parce que ngape na yebi mungongo na été et les cas l'émission Mungongo Abirri
c'est que ça m'a mon c'est que y a un compte à rendre héritier mais pour n'anga ma ba convaincre kasi bongo siko yuda si pe nani taboma yesu ka jidati jidara mutaboma yesu pira rane yesu c'était pira comme un pirate vous comprenez car jida mutabara yesu pour n'anga na mona ngole msu bureau na akoma na ba compte à rendre mona patron héritier watanable mais koloba mais héritier watanable a go chaîne ta $2000 je ne pense pas na ba basket na ba Vuitton ba basket na ba Gucci ba comme des garçons nazala na ezara cher ma no tangelo vous on prend si quoi aux chaîne mais puis que tu penses on a linga mingo da uko da mta vérité quand le ba da mamba solo lelo bo vérité bimi Myriam Mokonzi azalaka na ya Carine Mokonzi te sikoyo bato ba watu so bi non même ka mwandenge za bongo Carine Mokonzi ndenga za bongo azala kinde tuki na veni moko bakangama kinde ba pesa koma Mokonzi côté msuku na pe ngape na lingai Kombo anene biyango na koma Mokonzi siko vérité da côté ni bon bisu ebiga na kala banda yemba ba komo moto ando ko Guy Mokonzi jibe pa yembela on habite à l'époque tant banda yembela moura de la presse pe na retourner on habite à l'époque tant banda yembela ma ba Guy Mokonzi est-ce que toyeba pe nde ona bango mo boy comme on pe Carine Mokonzi po biso ma to sela pe ba komba ba vie na biso yo ka ma famille nza yo ka ngape na bimi drope nza mais batu musu pe banda kanisa o batu musu banda kaso apinza unde ona biso c'est pe na yi mutu esprit na ko ba pinza unde ona biso na ko c'est la famille batu makambute vous comprenez nga na ka drope nza o yanga ya leki ya pasha miliki ya tola drope nza wa leki ba soniti lulu ya biso ba bwaka na ba wenge drope nza o leki ba Jakingunya ya ba Willy Kalume vous comprenez ba ya ba Arnaud Wambi ya ba Igor Wambi ya ba Bina filer l'élève du maître vous comprenez na okota na famille ba tuti babilo wana vraiment lingwala moi micro baladeur bo salima moi recherche ba nini bo comprendre na bino quoi bo comprendre bon mais c'est pesa ki bongo na famille Mokonzi ngo mande ba genda poto bon walinga luka pe ba poto ndam bongo ngama na ba yana nga na poto na luka ba poto ndam tata so ba ndeko me comme na kotima circuit bi moi Grèce ata za la famille ndeni et comment parce que matala njili c'est normal le sac ata bongo na be moni poto lelo nga ndi na zabu nga bon na lo ba se ba kanga na poto ba kangi moni ngande na boy ba ko balisanga na mwana vie na nga za na poto ba balisinga na ye vous comprenez na kemikili donc moi na vie na nga mwasi ba balisinga na ye na kemikili ba ko chabiso pe palais moko tebike ya yebi nga na noko na ye ya yebi nga na mwana nkasi mundela yebi yanguti to sai rarte to ko fana na pe pendant 2 ans ngape na rozwa doki ye pa benda ina ye to sengi ba divorce ba monike façon ro bengisa bandeko na poto eza bandenge bele lelo eza ba mboka mususu na poto wana basomba même na zemi oyebo sombi zemi ya mutu mais na zo biso vérité cop ba cop poto zande ndeko no sa za posa ko bengiso na poto ba former les ebele ezaka teke bandeko na biso ba kufa na banzela ba mai bandeko na biso ba sani ezaka ke bandeko musu ba na poto le roi ya bimika prêtre alingi yo ya to comprendre que non yo poko ma prêtre moi ba ndoko musu nde ba kosa binoti akene na nini na barbes wana akene ba wenze na bango neti ba coet na bango na ba château rouge na bango wana a payer ba parfum ba 1 euro hein ba euro a payer ba euro akene na HM ba monya la tala so za prêtre apote moi nde ba chab ne ba litoi hein yebisega te ko tindela zarate ko tindela HM te lokela ata chéri migler oyo ka ndeko mutu ko suwaye vous comprenez ba fana na poto Habig avec $100, 200 balles, ok, na Zara, au Zulo, parfum, 1. Au Zulo, moi, talent à Zara, moi, le roi Zara, à celle-là, moi, sachet, à Tindelio. Sur vos esprits, vidéo, teginzoto. Vous comprenez? Vidéo, de comme ma casse en bazan à hiver, mais ce peut se tourner les langues. Si vous avez un moment, mon poto baro, ya ba jona te ponga mo da Zara de Sabo. HM Sabo. C'est là moi sa poto ya cher. Y a pas un pamba te, longa ya cher. Pourtant na yebiseka na lingi basket aboya opelenga. Vous comprenez? Alors 4 balles, Abimisaki 400 balles na kia pelenga. Mais so na basa pambala, alors kosa na bazara na ba HM. Entre-temps, ya zo malo wa muyaka. Parce que moni bazara ya nango griffe et ça la ba to propriété po ya kopiaka. Azwara versa sa rosala boya donc moni neti ya zabu ya design na été a donké. A tricher a sala ngo siko soko lota geloko mo boy o rolata ngo siko ya za copine nango alandi design nango meza yango ti. Vous comprenez mais ça la quand même propre. Siko ba sala ngo pona batu mo boy
ba débutant à poto bazala nango po bazala propre mais bana ya poto bazala te ba grand prêtre Flora Pamba nizara okenango wapi vous avez accessoire toujours vous avez un point mais bakosa batu trop na makambo wana voilà Dropenzao makam to le bana mikolo comme solo 8 mois vérité bakangi parce que les kechu ayebe na kota makambo wana lobeli miya mokonzi ba te ko kangai sikoyo pete ngozulu ma Carine obanga pete bakangai Dropenzao bon ata na loba bo na finga moto ngana défendre boulot na biso ngana défendre chronique musicale ngana lobaka ke boulot o ba ser mami ile la basala eza boulot o ser ebeba na ngutu te eza boulot o ser wana sala ate ser wana fayaki normalement za na babi one show azana ye et pas ba dauphin asekisa ne batu balati sema biloko wana lokwa ba clown ya banini ofinga ba waze kwa ba wera ndenga sala kana eleki na ona cadre comédie pour la chronique musicalité manda che ba sala bongo te mami ile la sala bongo te ozo comprendre ya chronique musicalité la faute ba yayo ba coach ke pour pas les coach na ba grande sœur mobo même c'est la faute na bango nde ba coach ma be otanga na komba ba grande sœur oyo yebi mais avec pi ba pete ba nuela madinga ma di love même nous là m'a dit que différence parce que Mutu moi ça m'a yélé attends ça va délire mais ah m'a yélé trop différence na que zeka yango bon so lobi ga dai pire petite sœur ba nuela ba dinga c'est que qui pire petite sœur na bango ba sala ki on lem su na ndenga buloti vous comprenez lem su ba sala ki on na ndenge ya mamususu c'est que ça imana ndenge vraiment ya boulot pour na ko apprendre il fallait qu'il vraiment appeler sa image ya nuela ba dinga appeler sa image ya Ariette Kajinga c'est que ça qui pire petit il y a maramusus vous comprenez de yango moni pe lelo boulongo pas profond ou bien té vous comprenez pour moi par rapport à boulot na habité c'est bana poto ba contredire nga par rapport à boulot vraiment oh ya sali pendant carrière na e eza boulot te eza boulot ba mamile la ba salité oh ya sali pendant carrière ne oh ezokeda na okufa malembe eza na ora ki impolitesse vous comprenez ben jure yango pe so azo continuer oui, héritier watana ba yiba chaînette atayomo vraiment atayomo ngana yebite masé bato ba ondima na bango ke héritier watana ba royiba chaînette à $2000 ngana ondima te c'est ka te héritier na yeba ke héritier zanga ba basket ba Vito na yeba ke héritier zanga ba basket ba Gucci wa quand même na okondima mais ne bela ba basket héritier zanga ngo ya talu bongo ne bela ba jean ba t-shirt héritier na ngo talu a royiba chaînette. En plus, c'est héritier lelo pour boire au foot à combien? Pas jouer chaînette à $2000. Je ne pense pas. Voilà donc, on a des analyses tout ça na Dropenzao balobi mwana mayele Mutu a réfléchi ça très bien lobi a do fingate a classer le loko na place nango mais si faut pendant que non on va là-bas parce que c'est une déconnexion na conseil parce que total donc il faut se monsieur Mira Mabi le quoi yo tiki na Kinshasa oye na poto trouble na poto to ko l'axe que to da na poto ce qu'on pour la protéger moi de déconnexion que ninga keku na mabe comme il a été to me ramper côté parce que yemo c'est comme si ndinga mabe que non allez Tintin c'est comme si et le belé le côté mais il ba conséquence le belé ne ko créer les si faut passer console le banini bon déjà petite sœur moni mwana balakisa musapi trop asuka aka mabe ponga mana mara mabete nga nde na fandi boy na weranson na ma igwe de la forêt nde na fandi boy na ma igwe to mo nde na bo na ndenga mabete mwana wera ko igwe biso to ama bana la zamba playa biso to bana la zamba playa nga jouna yo kaka ki petite sœur a décona na maman na kanda danger na benga pi rouge et c'est piro pecho ba mo kuma tina niveau boy pecho ma ko mama na niveau boy 20 na Michael Jackson na Congo wera Michael Jackson na Congo aya signa kutute ameka na ba sala pelote te bon wera mana wera okene wapi wera okene wa ye ko mami lela te ase lokote mwana boulot na zoloba aneka lokwa tente mo boye clown mo bo Abimi na ye asala ba humour na ye aoleka na B1 de wera moneke ka net mutu mo aleki na B1 asala ba scénario na ye ba mise en scène na ye ya nango normal bato ba oseka wera okene ai donc moi aussi conseil présenté te conseil ezaka bongisa le salaire du péché c'est la mort si on continue au salaire mabe okufati en plus auto salaire na se futa mara na seti abongisa tezali akoki ko se repentir c'est la signer un contrat mo place agenda luka makambo na ye ke ya salaire bongo c'est le moment yango yo akata contrat ngo abongisa parce que elo nyo sezara ne bandeli ezara pe na suka mais ye moi comprendre que
na likola buzoba nenda azali boye na leo buzoba na e mosala boye amata esu ta okita tant qu'on continue na buzoba okita mais ce qui a se racheter aye na bolamo batu lisusu plus ba olingai mondalo ba leka biso tu na succès akoleka biso lisusu na succès c'est qu'à se repentir donc on ka se le la lobike na ofinga na ngai susté na sengi na ba pardon siko na yekola na ye ba chronique musicale lo baranini na ye ba annonce ezalaka nini sommaire ezalaka nini na yekola loko boye kingani ngande ezalaka nini ozo comprendre na minute wana omona batu ebele ba olinga sous makasi succès na lo ba leka biso nyonso akoleka biso lisusu po azala na moi succès na buzoba wana boya na ngonte na ndima na ngongo asala moi idéologie be obilo bolandaka na sima net idéologie nyonso to ba journaliste bolandaka net idéologie nyonga na rolinga ngala yo kutena pa Fabregas alata mabe na mona babilamba ne azana ba sengeni alata se na ina wenzi na biso mona matete ba machopanga ne ba pantola minene seriwana se na ina matete mona bilamba ngo ya alata na mona wana wenze mo bwezala kota matete ba benga ngo ngwanzu wenza za na simeglio oh mo sengle petit to alata sala ba faire belé o ka senga ba oteka 3000 francs ba biloka ba chinois na mo CCC wana vous comprendre nga yesu ko ye elo nini wa memela biso na yo kute kutu ah teba bisanga to na ye bando pesanga kanda po nga tant na raté ba voyage na nga na uti ba Maroc na nga ba Tunisie ba Benin ba Lagos pour na say tour d'Afrique na roya seriwana maestro Fabregas asala amour na roya pour na koma pe attaché de presse ya maestro Fabregas pour ezaki loro na biso na kuti ba jina PMF serango zaki il faut les repas les ni bidens nga siko tellement ba wenge les gars trop na bi ah meneni Fabregas petit na nga masolanga Fabregas comme sou ba leni boye na benga fe na nga wilika embalto nivel na bi sa ave a rien elote nga na rosa ba joana te Fabregas bi daki nga loba bien nga na rosa ba jina les gars ba leni te simba te vous comprenez maintenant ce qu'on a la musique à Fabregas no ya na ah et ba petit au Fabrice on peut savoir ba valeur boy lokote vous comprenez lokote na kutaka petite mo mo makole sala mo marque net mo ba brancard ba nini mais lelo akoma mo gayar makole c'est discipliné zonga tout droit vous comprenez na talaka na bi mais to bon mo ba bilo mususu ba le passé to bosana ngote vous comprenez yana ma mususu ba zongi sur 4 ans en arrière ba chona mutango boyo ba kumisa il n'y a pas photo il n'y a pas match vous comprenez ba bilo kwango mais le lorsque on a mutango moi macharane ba mo n'importe quoi batala na bango payé batumusu bazo sepela na bango pe na ye entre temps azo manquer ba icône o ya mboka na biso Congo vous comprenez a manquera bateau ba défendre la musique ya Congo les beau pesa que conseil beaucoup misaka non c'est pas ça tantine m'a changé. Voilà. Abongisa. Voilà, merci beaucoup de commis vraiment à la fin de cette émission. Tout le monde photo mo besikile tout le monde où est Trahison JB piana Félix c'est quoi Bati Blamba il y a papa Tso Chiti parce que quand on est où Trahison na JB piana basola tete ke bino ba na clan wenge c'est blonde oh basola kala bazape na problème te bazape na problème te wenge zaina ba guerre ba fanatique où Trahison na JB piana ba pile Nathalie photo na moi vena piana ra musique bon na beti na ligolo obi na ba c'est ba comme des garçons il faut da pareil il y a noir basket nae vous comprenez il y a qu'un autre qu'on a n'enga Japon litima avec na so Fachi Mexico il y a président Fachi président na biso vraiment mboko akambela biso mboko kitoko nelengi président na biso vraiment bo mona ba balabala lelo parce que ezali libulu moto eke sauter mais mona ma moto leki soit na propriété donc vous comprenez na moi ma beti lichana mais qu'on a n'enga musique compliqué ngo akena autre qu'on a n'enga musique mbata musique na bité seza ya ma moto mais ya musique akeka musique BCBG uzongi siko pembe na ya Noël ngama de la forêt moni maka kena licha tai mbata jina tai basket donc moni make donc tango tala mabobi make non classique à Mutu vous comprenez so zongi sou pas ya Feli rien à dire donc moni wana baba 3 leaders siko boule siko ke et pas ça kanda boule siko ta zo baba photo bongo na tala siko petite senda déconner pas ba vieux te topé ça y Mutu makasi topé ça y Mutu makasi te c'est ma to linga ba icône na musique na biso to ko autoriser ma bongo te poni ba mami lela ba sala biso musala kitoko ba sala bongo te yo kasi ya mami lela na zo problème na musicien monter ya biso Congo yo kasi na so ngote ba ya na wana ba noela ba dinga yo kasi na ba zo problème na musicien te pourquoi pas ba ya ka déconner na monde médiatique pourquoi pas ba ya na ba chaîne na ligne ba déconner pourquoi ezala ka ye ya zanzamba Congo te anzamba musana biso te
Vous comprenez? Tu retiens que les batailles les gars trop té. Le roi les là comme comment problématique. C'est que comme qui na souka. C'est que le testament. C'est que le sala nini. Akimi na Afrique qui na poto kuna ba bandi c'est quoi qui ma wap. C'est que qui na États-Unis. Ngako de poto ngo moni fait na pacha jour mon na zo na aéroport. Na memeli vie valise. Va bisanga petit na monde to uta poto. Et après na batu musuba na poto mais anega mutabandundu. Aza un poto mais so monier ko tali mo bien ate celui ci vient de bandundu. Vous comprenez cause na poto za otaye wana bonga ka te longi kubuka magaza poto cause na poto za oza mona poto te. Vous comprenez wana na poto mo wa mutabandundu wa mutaki mpese. Vous comprenez cause na poto za oza mona poto te bana poto baza. Voilà, merci beaucoup vraiment nous touchons vraiment à la fin Dropenzao. Vous n'avez pas de vie belé, autant que vous déjà si vous vendez ça, vous vie soutenir encore de près ou de loin, puis numéro, on a un numéro pour ce pas finger à yomoko, pour ce pas bien finger n'a pas ça rapport et comme ma bé. Oh mais ce que numéro de mon homme tout est trompé. Ça n'a pas ça ah oh pesa WhatsApp té. Bon ba rater un numéro, ba contacter na ba Facebook, ba komika dropper nzau. Ou ba senga pa la ngai. Ou ba senge pa na yo pesa ba numéro na nga WhatsApp. Donc monika par rapport à mabanga, nga mana bwakaka bato ba respecta nga. Bato quand même ba pesa nga ta sali, ata bonjour, bato ba s'inquiéter pe na santé na nga pona yeba leki olamuki ndeni nde ve na nga japonais okitwa salara, ve na nga soleil nga nzama zala vraiment tant na na palais, lora na benge ve na nga soleil. Palais mais faut na futa mais ba ve mikolo na suna palente ponde na na salon na forme na nga ba kobai na nga o na bokolaka ba la na salon o mona mala talibo na tali mais o ça sapato na nga César Pachoche là na salon comme salon la taille veste na nga comme des garçons venanga Flora pas mal na tindelengela na salon veste a comme fâché mais toi mais comment tu fais comme ça moi je vais dormir au salon. Je comprends na vie ma mère c'est que na zonga nga poto et pas ya Flora Pambani. Je comprends d'abord venanga les mois de Bilbao venanga soleil nganzama venanga japonais okito medamu kuna ya sedu bambongo c'est boyoka bobulele kinabino bobulende konabino mikolo na ma Salomo et pas mère mais na ndenge na biso ba Congo ezala na pe mwanguya reculer devant. Reculer devant kaka mabanga suki wana bozo na boka banani ba musubaka na ona mbongo te ba musubaka na poto ba na mobana poto te venanga lemo de Bilbao ya mirele ko moins na boka na famille na biso Soni Tilulu na boka baleki na ba Stéphane Tilulu ba Dorka Saint Tilulu do baza ebele Christavi passa na Angola masa na sénateur Agezo Pelendombe do baza ebele ba le reste batikali so moni pe na ndo boake na boaka te c'est que mutema mabe mais siko na bosani moko ba sponsor officiel yanga ya mutema yo faut mesana na bango il faut joyer tonton héritier minimbu HM héritier minimbu Aimé Boubebo Saki Loso et le laroma bilanga Loso Gilles Vassimba l'infinitif la reine d'Afrique Shakira Gucci boutique d'Abimi Fanda na Canada Shakira Bagucci. Voilà donc on appelle dans le kaka héritier minimbu, hein, c'est ça non? Héritier minimbu, papa social HM, des gros bisous et j'en profite aussi pour saluer Georges Luboma depuis les États-Unis à Dallas. Merci parce que vous soutenez la Hakim Pemba la main électrique depuis la Belgique. Babi elle a dit ma bibi me connaît double commune na France. Vous allez sentir hein. Vous allez la Kena Georges Makia Diwanat. Moni ayokani pena na poto mbagazara escroc Georges Makiad. Moni ki escroc kende sopi 20 2050 euros abattu. Futango na $1000 abattu comme 3050. Poni ki escroc bongo 2 ans. Oh mais c'est trop. Voilà donc si vous avez aimé cette émission, dites merci à Miller Wakou qui était derrière cette caméra et aussi merci à notre boss, hein, le double boss, triple boss, les boss charismatiques. JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Là je vois encore il y a un bois caoté Archie Patrick Thomas na bena bois caoté na Londres na bena bois caoté na bena bois était adossé à maître Sengi Kingasen toujours na sus na bena bois cabinoté bozé be na bena bois cabinoté Dani Mouyeng l'homme 10 millions à Paris na bena bois caillou. Voilà donc on se retrouve prochainement. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Merci à Darcel Easy pour la montage pour la vie au lambelanga ngopena
qui toquent les cordons. Voilà, on se retrouve prochainement. Au revoir. Bye bye. Sur la site, ce total site c'est 001. Donc tous en number 1 Mukonjabas, il y a 001. Blague télé loi sur le biso marambiad. Victoria Télévision, Victoria TV et il y a mon pepa siga, il y a maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. A elbiso Victoria TV. Donc à luta continue. Victoria certa. Amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Yabino Sida Bilé la confirmé. Nana Roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par là. Donc number 1 na bank tous ensemble. Sida Bilé na ndenga ilusa. Victoria certa. Amen. Tchiki